Ata to déclarer changement ezaka kate ka boy. Yango wana bino bakonza mboka botala makamba mboka. Tozo kende wapi? Bon. Tozo kende wapi? Biso ba tozo teka tozo lela passe ezaka. Mouvement automobile on bien te pour biso na ba maladie et non na piaka donc passe les choses ezo bakisa malikolo. Tozo baté to ko fêter bien sûr to ko fêter bien te. Siko wana to sandeli to éviter ba onde ba to to ah na Congo musala ezate. Parce que j'aime suspect bazo iba fort parce que musala ezate yango biso boye tozo profiter. Poto tangisa bana musala yango tozo tangisa bana. Soki bana batangi te na mbula eto kokoma mpaka bana ba koboko la biso vina biso eza na bana. Na moment on est écola pour faire matin à 2000 francs faut dépenser ata ba $10 ata ba 10 na ndambo. Ko biloko ndenge mati so kena 10 000 francs la wenzo sala eloko te. Et ma pa libanais ba sala tali pa 500. Et ça pe muke kaka. Muta mune soka liang ma mukola ko tonda te eza pepele. Soko fina boye komi poso. C'est-à-dire soki muta liang o tonda te. Yango bo tala biso di kambo oya ba boulangerie tali pa 500 ndenge ezali. Eza muke. Bo bongisela biso mboka. Oh na mboka beta ngwezala ki pena bien tombongo tango ezala na ngobia oh yamba note ka biso na 300 francs bo somba ngo na 300 peut-être ngo kuta na 200 francs mais na moment oh ne ko na 500 francs du place mususu ko kuta na 1000 francs o manje ko ngwe na ko mususu aza na possibilité asumba so mususu aza posa lia soso mais bana baza na posa soso mais possibilité ça que parce que le qui cher les a vraiment trop cher. OK le quoi ba soso e ko za la luxe té. Amfumu lengi betu tu yanga leri keri ka ko community selamba batuge ni fumu ino keri ko je ah papa uki sarisa bana baya lwa mu mudila kena amo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbot imatea tremana mambot landa YouTube télévision. Salon Flori, mama moimwene, mama mwene kuna yuyufuna. Roger, mwana mama bala. Maganda boyigoyela, ungeri ki maganda boyigoyela. Yafisa lengi. Feroze yagine, feroze makangwe, feroze makangwe. Metro Makengwe, Chadombala, Makengumba wele. Merci fidèle internet des Métro Makengo Tapis Rouge. Merci Nandenge, vous allez toujours continuer à renouveler confiance dans la chaîne Nabino Kitoko Informa Bino à travers votre humble serviteur Christian Vangou Papa Bonbon partout à Tambola vraiment partout pour la coloquer la Bino vraiment news. Alors Christian Vangou namoko lelo to elibino nanu lelo si j'aime vraiment ils ont dérangé na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo si j'aime to mona na kati ya ville province ya Kinshasa précisément parce que toza tout le monde est devenu commerçant, donc tout le monde est devenu commerçant parce que manque il y a misala manque vraiment il y a boulot tout le monde qui non ndeko na biso ba comme créer emploi ndeka ba biso créer au balbenga bongo article 15 donc déjà ce moment là simalanga soki le grand caméraman héritier au filma vraiment dessin mais qui recouvre monde ba messa ndenge tandami donc batu bazo luka po passer vraiment ezali na kati ya mboka na biso yango Christian Vangou lelo to meka un peu ko solo là vraiment na ba ndeko onyoso bazo débrouiller to ba les pourquoi bazo sala musala déjà nazo remercier les boss babi les boss babi papa Metro Makengo un grand merci nayo ainsi que à sa charmante épouse babi maman Christelle Mbumba donc likolo pezo des menacé mon muké donc hermo so on peut les bandits donc bon comprendre que non likolo zo menacé so solina mon batu mukie et zatam sumbula mteo déranger
déranger biso mais to tambola so mbule betite to resolata na ba nyonso vraiment bo meka kozala informé. Alors merci beaucoup na bande ko nyonso ndenge bozali ko sala biso confiance toujours na kata chaîne oyo tout le monde peut massa oyo pe azo le kato miko sonner parce que yepé azo et donc présence na par rapport à sujet to lobila lelo yepé aza commerçant to ko benga pe article 15 kanga ndenge to lobara débrouillez-vous. Alors massa pour ça s'il te plaît. Massa, bonjour. Bonjour. Massa, to moni oza bandeko ba benga bon ba sirer o ba bon ça ba sapato aboye na ba sapato na biso vraiment tam sapato fungwami tam soupe ndekoupe moi poussière na chaussure ba mong baronde vraiment ba siraka ba chaussure na biso. Alors Massa lelo na kati ya mboka na biso to komona bino ba jeune boye bozo débrouiller est-ce que ça par rapport que misale za te ou comment? On a Congo misale za te. Parce que j'aime suspect bazo iba fort parce que musale zate yango biso boye toujours profiter bozo profiter bo sala musala bo est-ce que ndé bo sala rappel musala ya kotonga ba sapata batu ko sire ba chaussure bo se retrouver na bino pe comment muke ce monani papa ya jour magam boule zo beta fort mais mikolo penamboule beta mais mbongo ezo mo ati ba j'aime susu bazo yiba fort bazo ko na mapango abatu bazo yiba ya maloba na ngai. Alors ndenge osala musana bola sana lo na wana cameraman na zongo nde osala musana na oboye car musala ndemte esala ketamsu oliesa pe bana na yo mwasi na yo parce que ta musapenza ta ndenge salenga musapenza ziki pona ko lukambungu parce que ngape na za mwa classe yango na zo lukambungu yango wana maloba nanga. En tout cas, merci beaucoup camarades, merci bonne journée, nzamba pambola yo, le lopena le pesi biso malba ni vraiment ozwa et belé ya mingi. Donc merci merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc to continuer toujours donc na ya to ko na biso to pousa na biso parce que na mon pe na sima na biso na mais ça mon pe ma pesa wana. Donc to solo na ba mère to solo ba mère to par rapport à ya actualité ngo ndenge bezo kenele donc babi ba commerçant solo na ba commerçant ba commerçante na ba ndeko na so sala bongo article 15. Alors tout le monde peut mère azawa na maman s'il te plaît fungwa no lipa o na mon lipa carré pour ba doit être partout dans le monde entier lipa o za na lipa kala ba depuis ba époque ya Mobutu donc so ba monde mapa o ne ba ko se retrouver au carré maman lipa au carré et comme combien la minso lipa au carré 500 francs. Est-ce que à l'époque quand tout le monde appelait mapa au ndenge zalaka na ndelo ndeko mboy dimneto ezaka ndenge zalaka na sera Mobutu na époque les arabes bonté na tanga ka les arabes monene siko comme ya muke 500 siko na ndenge comme ya muke 500 boy ba client na bino est-ce que ba déclarater que non mbongo eza ebele mais mapa au bo tekela ngo za muke ba déclarer parce que ton ba déclarer bon est-ce que bino vous aurez temps au sala ba marche na boulangerie na bino ou pas to marche raté total to le ba kana boulangerie ma pe ko ni to tomboka mais échange raté échange raté na mon pe pistolet zali là ça biso pistolet parce que pistolet pesa mapa kala to rappeler que depuis époque Mobutu pistolet na o ya compagnie moko 200 francs ma poto et qu'on attend à kalizaka boyete ezaka munene siko tandenge koma ata mona dezali a rotonda te bon ata to déclarer changement ezaka kate ka boy yango wana bino ba konza mboko botala makamba mboka tozo kende wapi biso ba tozo teka tozo lela passe ezaka yango wana changement kota na mboka poto vivre poto tangisa bana musala yango tozo tangisa la bana soki bana batangi te na mbula eto kokoma mpaka bana ba koboko la biso vi na biso eza na bana koteka ta banda tongo koteka kote zate mapa mukenzela pe baby moyimi tukele kezate moyimi bato bale kezate poto biso toza na kitambo na minute na loba na kitambo tala ndenge balabala ezali baklia bazoya te mapape mike kote o ezaki lipa lobby moye baklia ba ya oto ezate poto eza na nzela yango wana botela biso likambo na mboko oyo na lipa emata ekoma valeur 200 fois emata munene eza muke
yango wana likambo ya koloba eza te yango kaka naza nango bino bakonza mboka botala biso papa Fati tala mboka oyo ndenge ezali tala biso bana na biso nde bana yo komi papa ya biso tala vite omene tala mapa na bamesa etondi koteka eza te mbongo eza te koteka eza te mapa lobi tozoteka te yango wana tozolela pa na yo fongola misala tosala mibali basala po to vivre bien po bana batanga soki bana batanga te bakokoma bakuluna bakokoma bombe na nzela bana po batanga te biso baparent tozobunda bana biso batanga bobongisala biso misala biso tozosala biso nde toza boye totangi baklase misala eza te tomipese na mapa toteka mapa pamba te po misala eza te soki misala emona nini tokosala yango wana toleli na bino bakonza mboka bobongisa biso lipa mama poto ezalaka boye te carré ezalaka boye te pistolet ezalaka boye te ezalaka monene moto okanga na mama soki nalia na carré na ntango kana kosisa yango te mais sikoyo nakolia lipa oyo na monene na nga na kotonda te fo nalinga nalia mapa 1000 francs yango wana ndenge namoni journaliste aye awa aye kotalisa mesa na ngai yango nazoluba lipa emata mama poto ta 200 mwana na koko na nga 200 aliaka lipa oyo atondaka te po alia yango aliaka mo mibale nga mama na ye nga koko na aliaka mibale tala niveau lipa oyo yango wana bobongisela biso mboka po mibali na biso basala po biso pe tosala soki mboka ebongi tokobanda kotema na bakwen boye te tala baveni ebebi baveni ebebi ekomi salite moye client auta na ngambo ya boye kosomba eza te oyo eza mapa lobi tozoteka baclient bazoya te nzela ebebi mpe mbongo eza te yango wana bino bakonza mboka bolobela biso mboka ikende liboso. Merci beaucoup maman. Donc héritier aux apprenants nous coton les mères lobi ke liboso à table na donc ba potopoto ezali salité ezali ba client baya ezate. Alors maman zela pardon héritier zone au côté parce que tu rappelles que biso total ma partout dans le monde entier donc ezapela ba musu bota la biso aux États-Unis ba musu bota la biso dans la France partout. En tout cas maman à lobby donc lipa oyo ba lobby 500 francs pour na bato tamusu ba mambo akala ba ba sous monnaie na biso te. Donc ezalo là $1 à 2000 francs divisé par 4. Donc $1 aux alamans par au 4. Donc 500 francs net lobby sur salon fois 4 ne pèse le roi $1. Donc lipa au le pour liango et au senga aux atana 0.5 donc 0.5 le roi 1000 francs pour au kongata mo bien mais au liango peut na 9h mais na 10h30 pour gonza donc ba konzambo kabo bon ça pena côté on a besoin de bato ba uti banda ba ko sala so boulangerie oyo en tout cas ba bimbisa mapa et au sala bien net lipa oyo nous allons à présenter sur lipa moko net lipa oyo et mapa balibane ba sala lipa 500 et ça peut moke kaka muta mone soka liang ma mukola kotonda te eza pepele soko fina boye komi poso c'est-à-dire soki muta liang wa tonda te yango botala biso di kambo oyo ba boulangerie tali pa 500 ndenge ezali eza mukie bobongisela biso mboka. Alors merci beaucoup maman donc héritier to continue à au tambola parce que to c'est la blonde musala to au tambola to kuta na ba intervenant musu o ba appel na besoin loba à suivre. Ouais, merci toujours dans la cadre de la continuité de mettre le mouvement au tambola to ça la tout le monde est devenu commerçant. Tout le monde est devenu commerçant, c'est-à-dire que nous héritiers déjà aux sunanga pour la bilili autant on a sima ya venu on a mais ces zones mais ça partout donc dès qu'on trouve que non tellement que misal les atira poka tellement ba manque il y a emploi ya omona que nous ba nyoso ba ko beaucoup ndalo ndenge ba article 15 ndenge ba kala inga kala technique donc tout pas ça mettre na ye pour permettre na ye à une famille donc déjà héritier pour 4 ans on a pour mon mais ça mon présent là donc tout me la bosso la paix na ba maman la monde aussi ba biloko awa donc tout me les café ba prix il y a ba épices pour faire na ndenge ezali photo déjà donc parce que on a partout dans le monde entier donc on a déjà ba épices ko la épices biloko no mboka ko za ko beba donc biloko ko e mati Expo poivron, ça pour 300 francs. Là, vous n'avez pas de 300 francs. Il faut que vous poivron. Donc, après, on a tomate, tomate 500 francs, sur des prix à aubergine. Déjà, quand même, on passe à me penser à tout le monde sur la pleine mer parce que les sommes après, maman a repris sa mission, fruit de vie. Alors, maman, bonjour. Bonne santé, maman.
Alors, maman, lelo, na kati ya famille, on y a pena pour la dépenser après combien? Na moment on est qu'on a coupé Martin à 2000 francs, donc faut dépenser à $10 à 10 nandambo. Pour biloko ndenge mati so kina 10 000 francs na wendo sala le côté. Neti wa o baza bana bango ebele do ba mona kosa wenda 10 000 francs e ko kate. Donc moi wendi po mata pena ba 10 nandambo ko bana bali ya batonda. Siko boye ko ngwezo bonga to. Alors merci beaucoup maman. Neti bo pe to comme na moment ya ba fête, to aller na mois de décembre, on a mouvement on ndenge. Mouvement automobile on bien te pour les bisons na maladie et non na piaka donc pas si les choses zo bakisa malikolo tozo baté to fêter bien sûr to fêter bien te siko wana to sandeni to éviter ba onde ba to les choses batinde la biso dans bongo ko ba biso batinde biso maladie batinde biso piaka siko to vivre ndeni na Congo ba mo ba ye ba non de français to vivre. Alors merci beaucoup maman. Donc les gars Torobaki. Donc on va bien on a combo ya aubergine hein, on va bien on a combo ya aubergine. Donc aubergine on met 500. Maman monte qui aubergine on combien? 500 francs. Aubergine à 500 francs. Donc ça comment maman aubergine on a monene tout ça monter. Oh il y a 500 francs liboso on va na côté que la biso na 200 francs. Lelo temps on va moni we matin na 500 francs c'est simbo que ça bien té. Eza mukie makasi na 500 francs. Na 500 francs mukie. Oh va bien na moni oh ni so il comprend moi. On est combien? On paie 500 francs. On paie 500 francs. Si on a n'engé pena, ça y pena, maman pena sur le mot qu'à on y a bien bleu bien. Oh vous avez combien? Oh na mboka beta ngwezala ki pena bien tombo ngota ngwezala na ngobia. Oh ya ma note ka biso na 300 francs. Bo so mbango na 300 peut-être on kuta na 200 francs. Mais na moment oh ne ko na 500 francs. Du place on sous ko kuta na 1000 francs. Oh ma te ko ngwe na ko. Oui, merci fidèle internaute de Métro Makengo Tapirouge TV. Donc tu vas toujours makati ya continuité et ça tout ça là pour la bino de cette pour ça va découverte na bino ensemble donc là déjà vous remarquez que non les moula et beti donc moula pour moi il déranger makati ya bino makati du Congo et on te côté dans ce moment awa nakati ya maison ya maman plaza wa par rapport à ça, donc tout le monde est venu Masolo Torobaki donc oui déjà donc Théma Mboka ils bien été Mboka et ça vraiment la face donc tout le monde est devenu commerçante dans la cadre on a bon on est une soirée que nous avons comme sur le 15 to solipe na ba maman ba oteka ba mapa to solipe na ba maman so oteka ba épices na ba client ba to soli alors si quand on a dans ta maison ya maman tu peux te mettre pour soi par rapport au décembre yango ba biso ba avec notre bleu ekiti comme so ba avec bleu ekiti yango to to para pera moi avec maman baza monter qui est même pesa biso ba détail ba éclaircissement par rapport il y a ba dossier on a donc banda peut to mon la pe mbulu zo peta banda pe maison on va dire le fait de il y a mon plégé ba terrasser donc la moi sanité par rapport à la sanité donc pour cela par rapport il y a on a donc la remercier vraiment babi maman Christelle Mumba babi donc la patronne de la chaîne Abisso ainsi que papa Métro Makengo merci vraiment d'amener vos amis pour soutenir physiquement moralement donc c'est grâce à tout non nous sommes et ça content pour la kitoko déjà héritier pour me dire sur la peine maman to ko sai malu bato ba détail mais zanaka bonjour maman. Oui bonjour Yaya. Ma comment on Oui kombo na maman Sandra Matuba. Alors maman Sandra Matuba tu es pas tout le monde au teka ba épices au teka ba le frère est-ce que ne ba lo ba ki bleu kiti ba soso ba kiti est-ce que ça vraiment solo? Vraiment biloko ba ki okita mais jusqu'à présent biloko kiti na mike déjà soué na biso pe tozozela on vraiment biloko kita. Vie est vraiment trop cher, très compliqué, mais jusqu'à présent, le Golan est quitté. Le Kozaka a pris auto et Béli à Kalawana. Le Golan est quitté. Alors, maman Sandra, après tout, continuer sur la mission par rapport à Blue Kitty, mais est-ce que comment on a place au Caliban dans terrassé, salité, mais belé, oui pour le banais, mais est-ce que vous avez fait ça, battu maladie ou soit ça, il m'a fait nous avoir pour soigner ou responsabilité, ils sont toujours dans l'état? Oui, papa, salité aux hommes à Libanda, aux Ezali, battu à OVD, des bazos sala. Des bazos qui auraient terrassé. Vraiment, ils ont passé dans le cannabis. Pour qu'ils aient ma bête, bazo sala, c'est bien. Mais tant que bazo bimisa ba salité, c'est ngeli ba longola kamumba.
bango bakobimisa batiki yango kaka wana na libanda mbula ye ebeti esangani ebandi kozonga su na kati ya terase nde bomoni bapotopoto nyonso etondi wana eza ovd nde basalaki mosala nde bazosala bazobimisa basalite bazotika yango kaka na nzela ezocreye bapotopoto bambouteillage tout ça donc eza vraiment malamu mingi te soki bakosala mosala faut suivi ezalaka bapesi bato basala mosala suivi eza te bazolandela bango te ndenge nini bazosalela mosala bango bazosala mosala kaka par rapport ya ndenge na bango bazomonela babimisi batiki bake na bango babimisi batiki bake na bango bake na bango après mbula ezobeta ntango ebeti esali bapotopoto tout ça vraiment eza des autres eza vraiment malamu mingi te. En tout cas, merci. Vraiment, vous êtes des ordres de candidat. Maman Sandra, est-ce que tu as eu comment la mot à ce sont tes cas, comment on a la quantité, le bon n'est pas allé, sur le ça nous fait ça bien, hein? Voilà, ça nous fait que ça fait bien. Et parce que, nous avons preuve à l'appui, déjà, on a dit que héritier, avant ça qu'on a déjà, on a une image à mon un tableau, on a donc, viande déjà 14 000 francs, ce qui fait à peu près. $7 donc le kilo va coûter 5 000 francs donc l'européen est bougé dans la montée mais la réception de sauce on a voté pour va devoir la biso oui mon a bien fumé la bien congélateur tout le monde a degré le Congo il y a sauce on est allé sur les alliés au la biso on a pour la faire la pluie si au nous sommes maintenant tout le monde a donc ah pour ça donc Mawato, donc oui, parce que ces alliés, tozoteka bapoulet ni, bapoulet wilki, nde toza nango awa. Donc, oui, on a wilki, on a autre élection pour la tête. Une élection pour l'autre. Parce que, la différence ni les alliés, parce que dans le Calatovanais, comme on a basoso, on a chassé, on a autre monde, on a la différence ni les alliés. Différence que entre soso il y a chassé na autre monde il y a mutakala boy parce que na toi tu dans le monde entier bah on a besoin il y a quoi bah tout ça bino mboka batika ba soso boy différence que entre mbal oyo sont balo oui bah différence c'est ali parce que oyo mususu eza ya biso moko awa mususu eutaka eza ya baferme awa neti mingi ezalaki mingi ya ferme ya mama Olive nde bapoulet mama poulet mama bapoulet nini nde eutaka awa mais oyo ya bawiliki bapoulet chassé ezaka importé mais bapoulet ni oyo mususu mpe importé ezali mususu eza ya biso moko ya awa mais mususu mpe eza importé. Alors mama neti oyo tomoni ya mutakala boye combien? Bon, nous avons une valeur de 6 000 francs. Nous avons une valeur de 6 000 francs. Donc 6 000 francs pour notre bataille, la biso paye $3. $3. On a échappé dans combien? Une valeur de 7 000 francs. Qui point plus? $3.5. 3.5 $. Ok. Alors, nous avons dans le mois de décembre, la période de la fête, nous avons vendre peut changer, nous avons par rapport à moi. Oui, avant tes ans, muke ka nzamba azosala ngolo avant tes ans kozoteka biso avant tes ans mais ekozala malamu mingi soki bameki korevoir baprix ya babiloko yango parce que epesameli mutu nyonso te kosomba soso mosusu aza na possibilité asomba so mosusu aza na posa alia soso mais bana baza na posa soso mais possibilité eza te parce que eleki cher eza vraiment trop cher ok biloko lokola basoso ekozala luxe te oui lelo mpona moto alia soso doki ezosenga vraiment bambongo ebelebele ozomona eza vraiment malamu mingi te. Alors merci maman pour nous clôturer votre dernière question Zali. Donc nde ozote kaboye donc ya musala on me permettre que non bana batanga banda ko futama ba no soka na kati ya commerce ndo sabo. Oui, quand tu commerce on est ezosunga ke bana batanga to vivre vie à la moi malade. Pour ça commerce en tout cas vie est un peu compliqué. Otala ba misala lelo ba papa ba salaire à malongeza la société. Côté la cas salaire à papa en tout cas libote ubikati. Yango ezosala ke to telema to bunda poto épauler ba papa pour vie à la bien. Merci beaucoup maman to sepeli nandenge opesi biso ba détail ba biso ba talbiso ça no boule jana nambe ko non de quoi sombe lo mo mukie kaka jana no mo mukie là nous mamie bonjour maman s'il te plaît bonjour comment on a
Divine, tu n'es pas d'accord. Dès que vous avez un programme après pour na bato na balia na ndako botonda, au sala on va dépenser combien? Puis donc l'on sont dans l'ensemble plein pour vos belles. Bon là mananda donc papa tout moment va ça après pour bon vous combien pour bloc on a na botonda. Donc moi s'il te plaît. Pas $10, $15. Donc $10, $15, bon mon agent congolais le salaire il y a ma ben à nous mais basolo bara que non par jour ça va dépense $10 pour balia donc ce qui fait que non bon comprendre que balia toujours difficulté dans katamboka parce que salaire ça merci maman merci beaucoup salaire ça vraiment il y a malonga té mais on sent que où il y a dépenses il y a coller temps va dépenser $10 si c'est pas pour la colia bon surtout bandana tongo ba mela bati ba transport ba de classe la journée pour moi il ne faut pas que nous ça la transport ça peut véhiculer donc on a que non la journée bah congolais bah sont dépensés et belé mais bazo gagner moins alors merci beaucoup na bandono sur la mission pour la mukualelo alors on a vraiment obligé suka parce que dans la câble pe que okende beaucoup de la peine ba chauffeur tout sur la par rapport à tracasserie par rapport à ramener comme vraiment na kati ya monde pe ya transport mais vu que nous le déranger biso moi to que nous beaucoup dans la chauffeur salité donc tu promets nous qu'on a mbalé koya to tout dans la place chauffeur ba chauffeur to sur la par rapport et ba nous dans le moment en fait est-ce que mesure de grâce parce que si maman là et ça solo ou comment est-ce que to ya tracasserie ba roulage et fifi ou comment donc on a l'autre ceux qui donc prochainement pour nous ba image on a fait la qui le fait que non le 25 décembre on a le 1er janvier donc pour vraiment en direct à la catastrophe la métro Makengo tapis rouge pour la vraiment l'engeni ba congolais bazo péter en tout cas je dis un grand merci à mon équipe technique d'aujourd'hui donc là je vois déjà celui qu'on appelle Héritier Wata le caméraman de scène il y a Kirekou il m'aura donc t'as rappelé mon place merci beaucoup le boss donc le boss papa métro Makengo donc je dis aussi un grand merci à madame donc la charmante épouse de papa métro Makengo maman Christelle Mumba merci ma meilleure pleine Abino un grand merci là bah nous allons toujours pour continuer pour soutenir Moussalo Kossel Abino alors nous s'abonner vraiment massivement à la chaîne Abino et pour ça là vraiment plutôt de nous Amfumu lengi betu tu yangaleri keri ka ko community selamba batuge ni fumu ino keri ko je papa uki sadisa bana waya luamu mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbodi imatea trimana mambodi landa YouTube télévision Salon Flori mama moimwene mamwene kuna yuyuvuna Roger mwana mama bala maganda boyigoyela ungeriki maganda boyigoyela yafisa lengi feroze yagine feroze makangwe Metro Makengo Shadombala